par rapport, on va dire tout. Vasco de Gama déjà, naza déjà na yolo. Yolo mabele, ya bankale, yolo mabele, ya evoloro, yolo mabele, ya batu nyonso boyo par rapport yolo, yolo leki ya una goût. Lelo Vasco de Gama naza wana par rapport ya likambo ya musée, arrestation ya musée, toko solo la pembe po bana yolo ba mettre yolo ba sangani, mais shabat inzambe nanga ba mettre yolo ba lingi bazo luka. Na yebisi bango ke non que esprit na c'est to solo la nanu to solo la. Donc encore une fois merci na Toussaint Lani officiel, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, c'est votre Vasco de Gama Chibangu Mister Swentaibo, Mister Swentaibo. Un grand merci na Nancy Ababele moi Sinzambe Macha Moumeno Nancy Ababele moi Sinzambe Maître Zeti Balebele vie ya ba petit na ye masa ya ba masa na ye na pesi yo mbote na pesi mbote na cordon pataki a Pacho Mondele les cordons les anciens footballeurs du Congo na pesi yo mbote babi Moutov mazalaka na bango wana cordon a pataki na pesi yo mbote na pesi mbote na Mamadi Wembo bonane Mamadi Wembo bonane na pesi cordon a pataki yebisa Karine Nzola skin de Gama na bwaki ya ndimaka te lelo naza na yolo lelo toza na yolo ba maître méchant ya mabe bana yolo méchant ya mabe siko tellement nga Vasco de Gama na yolo lelo toko solo la pembe bon maître ba maître déjà boko ya par rapport tozo solo la la sécurité numéro 1 ya musée Kindingu sécurité numéro 1 ya musée Kindingu na pe na ba maître maître bonjour Neni santé liboso caméra ouais eza cop na biso tobanga caméra te tozalaka na caméra tozalaka na caméra lelo sujet eza par rapport que non Vasco de Gama na habite na sangisa baike yo na yebi ko batutu omona maître alataka masque wana na sima musée Kindingu yeyo par rapport ya arrestation ya musée Kindingu esalamaki ndenge nini pe ezokende ndenge nini. Merci d'abord na parole. Merci na peuple congolais mobimba oyo azolanda biso sikoyo totie mayele na makambo oyo po toloba. Ouais. Biso, je me présente d'abord nabengaka Junior Atamboto, maître 7 étoiles, ngande sécurité ya Léopard de la SAP ya Congo. Oyo présidé par musée Kindingu Isimbi Amaza ata bameki bakokaka te bon likambo oyo ekomeli biso de 1 d'abord na ngai ko informer bato boyeba ke musée Kindingu aza d'abord responsable oyo engagea bato wana baliaka na nsima ya musée bafamille na bango bana na bango na minute oyo toa na chômage. Na minute oyo boa na chômage mpo na bandai koyoka déjà mwa banungunungu bametre ya yolo bosangani lobi na butu bosalaki réunion bolobi bosalaki réunion yango ezalaki basé ya nini. Bon tosalaki réunion totali bilan ya biso ndenge tobanda cop tokabwana na baninga badivergence ekomaki bango bake boye biso toke boye bon na kati ya cop andule basaper bazalaka bamaître bazalaka basupporter bazalaka bafan bazalaka bato na bato baa na catégorie na bango bon kote biso tokende mpo totya mayele eboti likunya tobendaki biographie ya koloba ke bamenance oyo ekomi koya na nzoto ya président oyo eza ya liboso te menace ezoya ya batu menace ezoya ya basoda donc vie ya mutu ekomanse na insécurité aussi longtemps biso mpe toya mibali toza basi te ezosala kaka ke banzela bino booleka na oyo biso tooleka tookutana te so toyobi totya mayele tokomoluka sikoyo ke bon nde toteka deya bilongi boye tokutanaka so tokutani ebanda nini te tosola pembe totya mayele bato obetama baza bato oyo baobetama baza bato obetama banani babetama bakobetama banani babetama donc neti bato oyo bobandi makambo oyo boyebi ti nde bobandaka yango bobandi
donc bino bolinga bolakisa biso ke bino nde bovandaka na bamaître avocat, bino bolakisa biso bino nde bozalaka na bapolicier. Or na mboka oyo justice il faut ezala droit, moto oyo afingi boye na bapreuve oyo eza tangible. Toyebi ke bainspecteur baza na mboka oyo bato batanga tozasalaka live. Plaignant ya musée, pardon, na kati te plaignant musée Kiningu, to so la pembe za nani. Plaignant ya musée na niveau na nga na ma connaissance, plaignant ya musée na yebi ke eza ministère public. Soki ministère public a saisir musée, ayebi ba efe nini oyo yaza nango. Mais na ko démentir ministère public nga naza na capacité wana te. Wana ezosenga ba maître avocat bakende bayeba siko en charge nini oyo ministère public emenisi musée. Obiso toyebi ke eza polémique loyale normalement oyo elekaka bato tu basalaka yango, bato kutu baza na baeurope bazofinga mboka na biso, bazofinga bato baopesa makambo na mboka oyo, en commençant par le premier Fachi Beton, malgré l'effort, nyonso azosala. Mais il y a des gens où baofinga baocracher sur lui. Tout le monde a ba arrestation na boité. Terrain. Fachi Beton qui parate. Parce que toye na Fachi ya bilamba. Musée Kindingu. Musée Kindingu po bazaka ba musée misatu. Mibale bakufa atikala ye moko. Parce que tozanga ye, tozanga bero. Siko idée na bino siko bobengela pe Vasco de Gama ezani to so la pembe biso tozali na boule. Po ba mettre o biso ba laxi biso ba karaté. Bon. Ba champion de Kinshasa, ba 7 fois champion de Kinshasa. To benga mettre 3 fois du Congo. Hein? Mettre c'est yana. Salut Cap. Bonjour. Bonne année hein. Merci pareillement. Ya tenalo ngala bo to za la l'aise maître ndeni santé. Bon, santé ça très bien ngolo nzambe. En tout cas, ma mère vient na batunyo surtout ko bakoti année ya sika. Mbote na bino nyonso. Mbote na bino lelo atwana sujet ya musée Kindingu petit na ya palin ya yolo na yebi ke ba maître yolo bo vraiment fâché. Wa fâché na bazani. Bon. Toza fâché parce que neti nga nasi bat ba kamwa. Bamona nga na makambo na zalaka te. Mais ton na coach parce que na remarqué que loko moko ndesenga to loba. Bon, omoni ba vie oyo ya biso ya ba musicien, ba saper, ba nani ekendaka na ndenge wana. Ndi boyebeli wana, nga na o détailler te. Mais ndenge boyebeli wana. Mais regret zali surtout tozomona bazo finga na trop. Mais ba façon ba finga na oyo tomona comme ba niveau oyo te. Mais pourquoi ce qu'il y a un musée comme ba niveau oyo ba arrestation ba nini asali mais total boy ezana ba musicien tout congolais ngona mona bazana bato na bango ekala ba média na ba internet ba finga ka bato to mona ka mais ici la rande ngwana mais oyo musée comme ba arrestation wana to sepelité eti nga mettre Sibor bato ba ebingai nso ba mona chapeau ba mona nga très bien mettre Sibor bato ba ebi na ko pesa nga ona zate bato ba ebi o ebité ayibete. Mais na salle intervention au pour na musée soki e comme na niveau oyo ba bete musée na ngola oyebi non ouais bato tu ba ebi bato ba ta biso pe mona ki ya biso ba yuma bato beti musée na ba pe na parcours sport na komba voilà wana pembe na bato wana ko tala bo niveau na bango ba niveau na biso te ba betaki musée mais ça pe na bato afinga pe faire rigole ba beta bango te mais biso teke ba maître ya yolo teke ngai monument ya yolo teke maître Sibor bengo ba yebi so comme na niveau lelo maintenant mon o fâché mais on doit désolé mon ba mais on se ko monique na l'équipe boy ba liboso fona na méchant parce que mukile comprendre so comme na niveau o c'est que ngo ba ke biso pe to ba no beta ah olobi to no beta olobi na maître Sibor na beta mabe ba to nyonso ya na média ko finga fere. Hein? Vous contrôlez papa.
biso mpe bametre oyo ya yolo tobeta yo ofinga na bino n'importe qui ezala yo a maître osala kombo ebaka toza tobeta yo kaka maître sibaka banini Bon, maître Sibor, 3 fois champion du Congo. ya jete nga abetaka mabe taki bino na mosika omoni ke bongo olekisi excès des ailes faut subir conséquence donc en tout cas totyela bango kaka mayele osamutamba limite na biso eliki ozalaka Zéro microbe. injuste te Papa, Osamutamba, 0 microbe. tala oyo esengi oyo moze yaki focus mabe na ye yo ya ministre oyebino bosala mais tolanda bato bapinga baza na nsima oyo bozoyeba bango te bao babatama mascarade bati liboso meme me babankole omona bango te teka emona ndenge maître madame toloba awa aza responsable aza président ape na bato engagea ndenge ye bato aosuki misala eza ya suki te bato aliaka na nsima na ye osala tout libere moseke ndungu soki ya koloba ezali kosamba esili me nga abeti siete situ mingi bino babetaki musée obeta bino C'est bon, baka na ngola. Babeta. Babeta na kombo ya mutu. babetama mutu wana abetaki mutu abetaki biso mpe toza boye ta na mutu na yo mpe biso mpe tokobeta yo tokotambola na ceinture na yo kobulaka ceinture bino na baka makasi eka biso rien eza bulo basala bapesaka respect ya bulo enfin tokobetela bango mpe oui otikaka mpo baa na bulo biso osala bulo tosala bulo oyebi osala bulo kade baministère mpe ya ndenge na ndenge na otanga kongo te mpo nabimisa ye ingrand boyebi mete sipa kade baministère ebele ya mokilo ya kongo oyo si boyebi me totanga na mosika me niveau komeli oyo ekomiaka tous donc oyo tout akofinga mute oyo tout akofinga pere biso bamete ya yolo tobeta ye Maître Junior, na makambo Maître Sibor akoloba. Keno oyo akofinga fere oyo akofinga muse comme ekomi ya bitumba. Oza même afina ye. kasi likambo yango oyo toyebisaki yo ke tosalaki mwa réunion po tobengisa yo totya mayele topesa yango info po biso ya biso elekaka boye tolobi bobulo nde tosala bablake mais na minute oyo biso mpe toconsidere ke ekomi mpena ke loyal so mpe tozwi yo maître ya mutu oyo baotanga nkombo soit disant mpiakanabe wana mutakala lata coupe Olobi? mutakala lata coupe olata coupe po yo wa mutakala tolati so coupe mais ce qu'autant tobanda récupérer moko bayebi ti tozalaka na bango toliaka na bango mais bawangani nde bawangana yesu towangani bino lelo mais toolakisa bino kaka niveau yo mala ba maître vraiment ya la ti nga amelaka ti te ya ni la ti nga amelaka yo ti bwana te posa oloba yaka nano loba yo lingo loba nini nga naloba neti moto asala makambo na nsima ya mama soi-disant piaka na biso piaka tie ye na parke soit plainte wana so abimi te ekema mpe na bamaître no wana babengaka so bamaître moju boya yolo tala bato kadina mutu kadina kaka te mpe eza kaka yolo kaka te biso kaka bamete te bamete international national kaka yolo te ville ya kinshasa mobimba oye mpe kimbangu lingwala molingwala oye mpe limete kasavubu ka tosalaka yango te yebi ke bana mai boluka bulo job topesa respect na mosala na bino wa tokosete yango ata moke omao te osala effort musée azala libere bazakama musée po amoni aza plaignant okanga tout le monde bafingaka na mona bafingaka ebele ntango komona bango te napesa bango gaz tonga aleki bango na gaz me na mona bafingaka bate baza ebele ya musée komi problème oyo eza ke ozokoba musée te biso etake bamaître ya yolo ngam na aloba etake maître ya yolo me musée ebele bayebele me bamisu nde bakoki kolobaka te bato bamona bike longo elobaka nango te bato mosusu bakokamwa to bamona longo eza kanda moto elobisi en tout cas héritier soki na atanga komona héritier eza yo moto ala mambo ya musée en tout cas héritier oyebinga bien tala mpasi oyo bien obiango bien te oza na yolo na veni malele aloba mingi te oyebi songa motu
ça beaucoup de travail là, ça m'a fait zali, pas bon ça va pas casser les malams. Faut pas que nous pas finir après bas. Puis ça peut être bango. Et ça m'a répondu. C'est ça bon. C'est bon que ça tu ça musée azali bana. Ya maître tozo sukusa siko na yo olobini. Responsable lokola Sa Majesté Musée Kindingu na minute oyo topesa ka fortification place oza eza état d'esprit inspiration mosusu oyo bima wana ntango tobima totya mayele nango biso baoyo tozo regrette kaka mpo na minute oyo chômage ekoti kote na biso moi j'ai des enfants bazotanga boso babengani lelo lundi toyebi te tozwa mbongo wapi président aza te tozosenga libération ya président ezala bonne en difforme bablanchir moto oyo alobelaka mboka aza certifié par meme aza porte-parole ya gouvernement na makambo oyo etali Musée Kindingu biso musée azalaka porte-parole ya gouvernement te mpona koloba biblabla te atalisaka pembe na makambo ya forme kokota louvre te kokende lako mwero te mpo lata oyo oloba ozala saper sikoyo nali natuna le problème ya musée na héritier eza nini boza baplis proche na ye makambo ya héritier na musée eza nini tosokola mapembe mpiaka na balingaka biso mpe tokumisaka ye nayebi te mpo namona bato ya fali bafingaka héritier akangisa bango te bafingake nani garçon moko boye ya fali abenga eti mapeka solo aloba maki non héritier aza mapeka solo nayebi te so azangaka parfum toujours oyo bazalaka na ye aokaka ye solo mapeka solo mais akangisa ete mais pourquoi kaka ya musée Kindingu eza par rapport mpo musée aza presque aza communicateur ya feregola ou quoi malula masamba asamba ambongo na mbongo yango aboyaka gratuité eza nini yo tellement oza na bavie mabe olingi bato tu oyo baoya pembeni na yo bakota na bavie wana olobi yango eza nini deux fois oyo ministre Constant Mutamba abetaki omoni ministre oyo Constant Mutamba yesu talaka mutu aye na gouvernement ya sika deux fois papa maman si tu fais deux fois comme papa comme maman 15 ans de prison so bato wana baza na baintimidation ya kointimidaka la police ya kointimidaka baautorité ya l'état ovandi no na ndako no obengi procureur bakanga mutu mboko nazoyeba te biso makambo wana tosalaka yango te oyo yasalaka makambo nini mutakala lata coupe olingi kolata te na age na yo tokolati so coupe na makasi olata mais biso tozalaka mitakala te biso toza basaper totalaka climat te mpona kobeta forme yo wana eloko oyo opesa mozala te ana eloko oyo akopesa mozala ye moko apiblie biloko na yo ye moko biso ozala te tozala te mete ye moko mete tokendaka na douche kobombana osukola okangi porte mpona yolo basale de bain ezali niveau na ngai maître sport tokade mpe bamisi ebele oyo bino bamaître baninga nanga bamaître na sport d'abord nateke na baninga so bamaître mpo na sport d'abord un sportif akobunda libanda au moins osala défense te oza sportif nyama akosaka nango te odéfendre mais biso basportif nango comprendre te bamusicien baotiisoka bana mike maître moto ntolo boye ngaka ntolo te me nabeta bato bantolo amabe makasi babi mpeke no bamaître mpe bakonga mpe ba deux fois kaya ye ka bamaître na ye bamaître na ye baoyo nyonso tu bake banzela poto apasi ya kokatakata bamaître na ye
ça bosala biso tout tosala yango mc boso na bino toyebi conséquence na yango balidere batia biso na bambri batia biso na barankine ozwa rankine na quartier na commune pour rien za mayele keba baordre mal donné kanga ordre oyo eza nécessaire osala yango kobeta bato to kobeta moto kaka neti bamusée tosalaka sport te kutana na raze kutana na apacho oyoka nyama kanza d'abord sportif amuka bunda pas pour la réunion pour bunda na contrat pour bunda faire pour les gens qui bossent dans la même wana pas ba na mai na ba mettre il faut que bunda de faire des étapes wana puis tantôt nous on tient nous na bino on a parlé awa c'est du Congo plusieurs fois plusieurs fois et le lieu pour na on en cadre de mission que on va dire ba boss na bino wana ba danser on boko yé ba quand moi tout le monde c'est souvent na ba ba donc en fait sport sur la sanda comme nous va mettre nous doit continuer ça va pas vous ça là on a essayer comme le bêta bino et va pas boss bino pour réussir nous va matas nous dans la bino ça va entraînement ça va de nuit à jour ça va ministère la bino ça va rater tout les exemple que plus à gagner comme on a bolo biso ba rien que ça fait pour réfléchir bino Maître alobi toko reverser bango na yebi que tout est bien qui finit bien to silisi awa liloba suka pona journal le en tout cas le dama na festo mini parce que c'est une opportunité na parler na ça on a lobi na et na lobi bo na dit que on a lobi ça ka yo donc nous ça le tenir na lobi ça ka yo on a lobi na ça mini na festo ah to lobi to fini mu eh to ma bien mu eh qu'est-ce qu'a procès c'est procès au café ya merci liloba suka e age nga liloba suka kaka ya kanabi ye parti soit plein merci liloba suka liloba suka sa majesté muzeki ndingu nzambe aza aolandela na ndenge ya spiritualité même na visco place osambelaka bango tu vendredi batielaki offrande toyebi ke basali ya nzambe mpe baa na nsima na yo bamama Emerance Mayala la prophétesse napesi mbote na bamasalanga nyonso oyo bayebi nga oyo balingaka mouvement na biso jet set bomonaki kaka ti nde toganya bango lisuti kuna ya kati bayaki neti mobondo toujours mobondo ferogola moto ya GT code 16 ebebe bonga eza ya biso me toolakisa bino kaka ke biso toya mikolo toboyi na biso bainjire toboyi na biso so bino bosala po bino bolingaka na bino bainjire biso tosala te biso tolingaki kaka todéclare na l'état congolais na justice congolais ke musée wana aza père de famille aza responsable bato tu oyo bazalaka na nsima na ye bazalaka paye balesaka mpe balibota na bango botala mpe kaka na biso soki tolobi mabe bolimbisa ya merci tout est bien qui finit bien donc bino moboyo qui va mettre vraiment fâché donc ba mettre ya yolo baza mobondo mais ba misusu yoyebi bakima ba caméra une fois encore merci na Toussaint Alani veut dire le boss na pesi mbote na États-Unis pesa maman na ba petit et bisa ba on que no père Aleki atindeli bango mbote encore une fois merci na cordon Apacho Mondele les cordons les plus mystiques ba bitala rara muta encadra ba papa baleki bayaya mais muta na mémoire ya nzoko Apacho Mondele veut dire les cordons ben na pesi mbote na batutu abonnez-vous massivement na Toussaint Alani officiel donc ningo komona Vasco Bosina rara na cloche wana notification ekotaka yo na yebi ke soki nzamba yete tokokutana lisu encore une fois merci na sima caméra mutaza ko assurer technique lui c'est Coco ya Dema balobi caméraman les plus mignons Bogara Mwindu achaka chokote na pesi yo mbote tout est bien qui finit bien so nzamba yete ngana keo